bana ngai moi tu faut oza propre faut mbala mona ko propre faut mbala passer la ko pesua pozo esi la jamon ko tika ndoto ko o tela nza mobile na ngalo ko alinganga la tete ndoto batika ngoti ndoto babongisa ngo ata ndenge ni babongisa ndoto na mwa mukia na ka mbala pesa ko wana atoteka kamaya atoteka ngo babongisa ndoto batika ngoti mapeki to yo ki alobino malobata kama yo fanda ka kimia atoza na raison atoza na tort fanda ka kimia ata mobala gangi ne yo zalaka na kimia kaka poso la ni mobala lobi wana iza respecté wana iza malamu te mama na papa tambola muki ata ton papa côté douche yo nde mama mutu ko bongisa na mbeto bien bongisi ba coussin o bongisi bien quand ton ka papa ka tanga côté douche kozi ate no papa ki ni bombo te ngali sela ina no tamso akopiso tamwa bi poe na mbeto wana ka oyo bongisi ka o changer trop bongisi moi si faut ba ko décorer mbeto très bien pour papa peut monter mané PCP là. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans cette émission, on a femme forte. Lelo nazana invité nanga maman moko oyaza vraiment une expérience ya ebele parce que les jeunes garçons balobi trop balobi soki bazolinga kobala te po biso ba jeune toza ba impoli yango na yaki kozwa invité nanga ya mama parce que aloba na biso bango baza ba mama bango nde ba bokoli biso éducation autozui eza oyo bango balakisi biso mais pourquoi bango moko ba wume na kati ya libala biso tozokoka ko wume na mabala te mais to bango nde ba éduquer biso yango na ye to solola na ye aloba na biso bango basali nini po ba wumela mais biso tozokoka ko wumela te yango lelo na ela kibino invité nanga na kolinga to leka na ba présentation. Bonjour maman. Ok maman boni ndaku boni bana papa nyoso izandeni. Tout ça bien dans la grâce de Dieu. Ok merci maman. Koyeba maman Julie parce que nazui vraiment na kati ya chaîne oyo ba jeune ba komelinga trop. Bakomelinga trop maman Peggy to sepeli na émission eza vraiment émission ya kitoko mais eloko zo sa biso pasi parce que ba jeune fille alelo bazo comprendre te tozo bala bango bambongo na biso kende perte bazo wumela te na kati ndako mabala ba mama na bino misala na bango eza nini babokola bino ndenge nini lokola nga naza mopandi sango na baki ok na kolukela bino mama oyo azana expérience wana to sola nanu na ye bino moko boyoka makamu nini mama akoloba yango na lobaki na ya epa ya mama Julie na ko poser na question mama Julie osali combien d'années na kati ya ndako ya libala? Ça 23 ans mama Peki. Ok félicitations maman Julie 23 lipa nangu bate komona mama asali 23 ans na kati ya libala eza lipa nangu bate. Maman Julie question ya biso ya liboso eza boye tolingi to tuna parce que ba jeune garçon na bas kolanda po baza ba o basabona na chaîne na biso ba betela kinga penza CT yo na ese bango na kolukela mino muto aza mieux placé ya kotalisa bino pourquoi ba jeune fille baza bongo question na biso ya liboso tolingi to tuna boye. Maman Julie herbo préparaka biso bana na bino ya basi poto kende libala bolobaka nini botalisaka biso nini leto zoke libala makam nini oyo bofandisaka biso po boloba na biso botindaka biso toke komanke mibali to toke koyiba bambongo na bango to eloko nini yo atanke mama olobela biso toyoka. Kande ngolobi wana libala eza lipa nangu bate libala ezali
tant mwana wake libala fuma te ya vuma ipesa mama na ndenga solo po ba mama nde ba boti biso bonde ba kolisi biso boye so eza jete eza makamu ka makasi nde ba mama ba boti biso ba kolisi biso pe to landa pe par exemple ala ko ba mama na biso nde ba boti biso nde ba kolisi biso boye ko na ndaka mabala po soki to bongami te mo fa mabala ezala lelo botia yango to mona bana base bele bazo bota ta so na mibali misato mine po nini balandi ba likolo ya ba mama bien te kasi foko landa likolo ya ba mama foko tala tolo ba mama ne ba boti biso pe to bota pe to sa pe foyer na biso pe ni malamu nde ya mwana. Ok, merci Maman Julie. Maman Julie, question na biso ya mibale eza boyo. Est-ce que moi si oyo vraiment de Bible waka une femme sage bâtit sa maison. Bible pezo bana biso moi si faut azala soumise. Est-ce que na ya discussion ya moi si na mobali. Moi ça koki ko telemato abeta mesa liboso mobali na ye. Est-ce que ça vraiment normal na ba jeune fille bazo se comporter bongo. Tokolinga yo olobela biso tant que maman ce que ça o bino bolakisaka biso etokenda kalikwela. Prenez ça normal. Jamais moi si j'ai mon coco téléma. Attends mon bal, attends zandengini yo moi si j'ai mon coco téléma. Au bêta mesa. Jamais au coco bêta télé ba maman de ba terre biso jamais. Ato yo ki alobino malobata kama yo fanda ka kimia. Ato za na raison, ato za na tort. Fanda ka kimia. Attends mon bal gangi ne yo zalaka na kimia kaka. Po soko la ni mo bal lobi on les a respecté. On les a respecté. Mo boto boite ka mo ba tirezara nango kasi mo fanda silence pour mo pe ba tir pamba eza pe bien te pour dasi boza la place mo ko boza na bana ko éducation pesa bana ba yo karabino bo swana te eza malamu. Ok, merci Maman Julie. Maman Julie, en tout cas, vous répondre vraiment biso to makasi. Merci na batunyoso vraiment ba fandi bazolanda biso beaucoup plus na ba jeune garçon oyo batuna kimituna ba réponse na bino yango na lobaka bo s'abonner vraiment massivement na Kati Aurore TV pe bo partager nos émissions massivement pour makambu ya boye zaka na Aurore TV mutu moko te akoluka kozwa ton na ye ya ko sunga baninga batamula malamu. En tout cas, merci beaucoup na ba o nyonso bazo pesanga confiance ba o bazo komelanga pe nazo pesa bino babiyano na bino. Maman Julie tokoluka koyeba est-ce que eza normal vraiment moi na musala alambaka biloko ya mobali na yo asukola kabilamba ya mobali na yo po biso ba jeune fille alelo tokomi ba jeune fille o to tchaka toujours mascara ba faux de teint ba rouge à lèvres ba manzaka lokwa ba tchaku to fandi tozo fina na biso téléphone toza na kati ya réseaux sociaux mwana musala azolamba repas ya mobali na yo tolingi toyeba bino ba mama kala bozala ka bongo te eloko nini ezo pousser ba jeune fille ya lelo ba sala bongo eza passe ma peki eza ma passe pe mawa jamais yo mwasa libala okoko pesa bilamba na e pa bilamba kwa mobali na yo et pas moi la musala sokola jamais ou bien biloko mobali na rolia moi musala lamba jamais le ba o ndelo ba bino mo boko ki pona rolia bino mo wande sava kasi o mobali na rolia yo mo fo lamba yango bana basa lelo bai makamba rolamba te bai tene batandaka mbeto te bai konika mobali ta chemise pembe te achata na singa ata sous-vêtement pembe mobali bai bine basukula yango te ndenge wana ya malamu te yo moko biloko papa kolia il faut lamba chemise mobile na osokola yo moko tchana lo basoko opesa ya bana na ya yo wana safa kaso etali papa yo moko mama mutokozwa charge wana ya ndako. Si Maman Julie parce que zo répondre biso kitoko makasi. Maman Julie ezana basi misusu même chambre na ye balala kana mobali na ye mutu akenda kotandango eza bonne
même badra na bango balalelaka mutu asukolaka yango eza bonne. Est-ce que eza vraiment normal bonne akoma kosala makamu oyo mwasi ya libala oyo mokoza mie placé po osala yo komi kotinda bonne même kotanda mbetu bino bolamuki na papa ke musana tongo yo otindi bonne kende tanda mbetu kende kombola chambre. Est-ce que vraiment eza normal na bayo bazo sala bongo yo tant que maman oza na expérience 22 ans de mariage okoki koyebisa bango nini? Wana eza malamu te. Mama na papa tambo lamuki. Ata ton papa koti douche. Yo nde mama mutu ko bongisa na mbeto bien. Bongisi ba coussin. O bongisi bien. Quand ton ka papa ka tanga koti douche. Kozi ate no papa ki ne bon te ngali sela ina no tamso akopeso tamwa bi poe. Na mbeto wana ka oyo bongisi ka o changer trop bongisi. Moi si faut ba ko décorer mbeto très bien. Pour papa pe monter mané pe sepelaka. Merci Maman Julie. Maman Julie likamu mususu eza awa basi ya mabala Maman Julie ba jeune fille bo sungana nubiso mama parfois mabala na biso pezo kufa na ba raison. Tulingi toyeba comment se fait-il moi sa libala ola muki tongo ozolamba au koti douche te au brosser te donc kakando la muka kina tongo parfois pe na butu au sukola kité avant lala ola muki kana tongo mama ko banjo sala cuisine bandi ko servir mobala melati ava kende mais au brosser te. Est-ce que eza vraiment normal na moi sa libala oyo ala muki na mbetu ake maman na cuisine sans que a sukola? Est-ce que eza normal? C'est normal te mapeki. Moi si faut yeba yango wana ta mwana zoke libala ba mama fu baza makasi pona ote ya bana. Moi c'est sengi j'aime koko brosser pe ka mbala moko ola na mobile mbala yo koko border ebima jamais. Moi c'est sengeli il faut brosser munoko no tongo brosser da munoko déjà. Tango zo si ezati ni kombala zo ba ni kambu ozo ba mbali border ezo bima teza malamu te. Pourtant mbala zo kende kuna libanda kuna pa ba sheki kuna zo sona bango zo ka bomba sola bombo na ndaka zo ka modèle eza bien te. Moi il faut que ba osukula munoko osukuli munoko na tongo osukuli munoko na pokwa avolala brosser munoko ebi bo sola na papa neto lala ba pongu to za ko balukana mo boto tuna na makambo fo munoko eza kitoko munoko eza petu. Ok, merci Maman Julie. Maman Julie, question na biso lisusu eza boye. Moi si ya libala oyo si obo tito monaka herbe oza ba fiancé na papa oza bien oza propre ozoeba ko entretenir nzoto na yo oza bien. Une fois kaka moi sa komi kobota to moni ba jeune fille ebele akomi lokwa mama koko amitiki retourner pourquoi okomi boye. Oh ngasi na bali na nga mobena na kanga masolo akomi biza salité po aboti déjà bana. Est-ce que ça vraiment normal na moi sa libala lokola ozalaki bien propre et ozalaki pa na bino et mobala kotio na ndaku okomi kobota il faut omitika te faut mitika te. Moi si faut ozalaka propre ne to lubela tanga nde naza 23 ans na compter non te na o na nous connait quoi qui chez kat na compter na fin na ndaku tina boti bana ngai. Moi si faut oza propre faut mbala mona ko propre faut mbala passer la ko pesua pozo esi la jamo ko tika ndoto konyo o tena za mobile na ngalo ko alinganga la te ndoto batika ngote ndoto babongisa ngo ata ndenge ni babongisa ndoto na mwa mukia na ka mobala pesa ko wana atoteka kamaya atoteka ngo babongisa ndoto batika ngote mapeki. Ok, merci Maman Julie. Maman Julie, en tout cas, mais tout le monde parce que ba jeune garçon va se plaindre mingi. Ba lobi penza biso ba jeune fille vraiment toza penza ba na mabe. Yango moni ba komi koya kozwa biso kaka malamu yaka to fanda kena honore pombo nga kekende perte. Yango na esa ki bango biyano na bino esali. Na lingina tu na Maman Julie, ezana ba jeune fille ebele ou bazana mabala. Tongo asisi no musana ndaku na été loka bafanda na lopango eza mwana 4 portes et si à côté na lopango na ndaku ya voisine po akende kotonga to akende kosenga kopo to mungu atoloko songolo yo mwasi alibala otiki ndaku na tongo parfois po tiki mobali na mbetu mais okendaka pas voisine et makambo rebima lopangu nani alobaki ye mutalobaki pona bayo basala kabongo mama en tant que maman ya mukolo. Est-ce que eza malamu pona ba jeune fille ba se comporta kabongo? Teza malamu teza mabe makasi
ya mabe vraiment makasi wana pe ozopesa pe mobali no ta respecte na lupango kuna bisika bofandi wana ma eza mabe makasi eza makasi batika comportement wana mwasi faut kozala na comportement ya malamu jamon koko atozofutela esika wana droit okende okotaka bandako nyonso te ya kosengaka biloko toboyi te mutu akoloba te nga na koka na nzate kana mwa muke kaka na mwa muke yo bongisa na o ayo na ezati mbala mona ko oke kuna ozosenga wana pe wana nini malamu te wana pona cette éducation malamu te. Ok, merci Maman Julie. Maman Julie eza na tonton moko abenga kinga ebisinga abi Mama Peggy bolobaka biso mibali toza mabe na bala moi si ça fait 5 ans yango yo mais soko tali place moi ça zo mankenga na katsa lopangu même bato to fandra ba na lopangu na bana mikie bakoma ko mankenga à cause ya moi si nanga sikoyo moi si lokola aza impoli boye est-ce que soki na lobina kabwana ye bokolobaka toujours biso mibali tozala kamabe yo tant que maman na eloko mwana mwasi wana azo sala est-ce que eza malamu to eza mabe malamu te mapeki toujours place bozo futela eza malamu ata mukete ata na sur ata place a futela te sur ata place na bino moko sur ata na famille eza mabe makasi eza mabe jamais yo mwasi kokote ma devant mobali na onde mobali oyo lingi na motema po bofa na ibosa ne faye jamais koko sala ndenge wana. Jamais. Ok, merci Maman Julie. Maman Julie, tu commis déjà cochité. En tout cas, question ya souka parce que tu commis déjà cochité. Papa, mon quoi ebisingabi, Maman Peggy et surtout les kambouya badra nambe. Betelango non c'était mbasi ya libala banda kaka ya libala somba 5 drawana donc il y a ça ka une semaine dra oyo siko Maman Julie est-ce que ça normal moi ça libala bola la canadran une semaine bando tanda ki drana na mbeto yonka bola la ka yango ka bola la ka yo tant que maman est-ce que ça normal c'est normal te pone to la la boye to kaka toza pe Nicolas ba certain Nicolas nzoto ya normal te moi ça libala foza na ba dra ka neto kenda ka wende ka bongo moni dra lokota ya kochana nda kusokola tandaka après 2 jours bamso basala mape après 2 jours bamso après to kasi une semaine le kebili na ko conseiller ba oma basala ngo une semaine dans la mbeto jamais. Ok, merci beaucoup Maman Julie, tu déjà chité. En tout cas, merci beaucoup na abonné na bisonio sur Aurore TV parce que vous êtes toujours présente pour na koyo kape kolanda biso mais ezalaka mingi ko pratiquer que théorie yango to senga kapenza ba oyo déjà bazana katanda kwa libala to ba o bazomi bongisa po ba kota ba o pe bazana déjà na ba vision ya kokota ka bolanda ka biso vraiment na kati Aurore TV na émission na bino ya ba femme forte bo s'abonner vraiment massivement pe bo partager ba émission na biso massivement to komi déjà ko chité na ko senga Maman Julie apesa ba remerciement na ye pe ba salutation na ye na ba o nyonso ba kolanda ye pe ba koyoka ye. Merci beaucoup Maman Peggy na pesi na mbote na chéri na ngai na chéri na nga papa Thomas Batomeni na pesi ba biso ya trop na pesi mbote na jeune fille na ngai Deborah Lufuma mbote belé na grâce à Batomeni na pesi mbote na libota nyonso bana Maman Lembi Julienne pe na prophète na ngai bébé Andi Bouya na pesi ba mbote trop ma Peggy na sepeli mingi. Okay, merci beaucoup. Na pesi vraiment ba salutation na ngai na DG ya chaîne Oyo Aurore TV monsieur Gauthier Bitaki weteche na pesi vraiment merci beaucoup pour na ba espace Oyo azotike la biso na pesi susu merci beaucoup na René Abire na pesi susu merci beaucoup na Alex na pesi vraiment ba merci beaucoup na ye na pesi merci beaucoup na Grâce Batomene na pesi vraiment ba merci ba bisous na ba enyo na bosanite ba femme forte ba sa makasi ba so ba bi ko gérer mibali na pesi bino vraiment ba kuku na bino to kutani mbala ya sima bye. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.
Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.